Moi même n'a rien ko influencer ba tuba ke lembasu. Ah, na biso ya solo. et lelo ezoka musabiso mama epela o biso sto ebia sekisara biso mama mungala 4 mbasu. Te affaire mbasu ko ba comédie ba ko makaso ba mbasu. Mundanga ndanga kufa na mbasu. Est-ce que bien ba artiste be kufa na mbasu. Mama epela a une famille. A cause appelle ma campagne à famille na bango aime sous de la raboya s'impose à rater les melarango. Merci chers internautes, merci na tout botal rabiso na Shelvi Télévision. Merci na tout bolingara zini kumbi papa very merci na tout bolingara chez la Vita leader PDG à chaîne oyo merci na tout bolingara Chancelvi Matila Mamouche. Yazal rôle financier baba financier à chaîne oyo. Merci beaucoup. Na tout bolingara biso je reconfirme avec force. Didier Lomboto mokonzi a poto. Didier Lomboto mokonzi a poto na ebité quoi. Boni basango ya Niclette Massamba. Tobosanité le colo nouvelle tendance. Didier Lomboto bo mesana na kombo Didier Lomboto. Et merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila. Merci beaucoup na Jorgi Samba le procureur. Merci beaucoup na président Gilles. Président Gilles Balobi Fondation Ekoki. Président Gilles. Ya maman Annette la championne. Tobo sanité Mireille Momene Maïsa de Breda Mutuni moi Mutudiker. Batu tout bolinga razini comme papa very. Lelo mingi to ero so la bino par rapport. Ya ndeko na biso vie de loin. Pardon ndeko na biso. Ndeko na biso maman Epela. Maman Epela za na problème. Le rôle des artistes na biso ya mboka. As artiste comédienne ya mboka. Et il faut toloba. Merci beaucoup na tout pesa rabiso confiance. Karine Lelo la diva suprême. Na batu tout bolinga rabiso juif noir. Juif noir na zolela o mabe, juif noir na zolela o mabe. Et merci beaucoup na réalisateur le plus expérimenté azo filmer biso. Et merci beaucoup. Na Chando Jif Noir, je reconfirme avec Fox. Ibrahim Makumbu, Percy Mangoudi, merci beaucoup. Les autres solama solo ya maman Epela, tokoloba lelo ba vérité. Mutoa zapete muta longola Shelvi Télévision te parce que les autres tokoloba vérité. Merci beaucoup. Na Paul Ventour et Mafouila. Je reconfirme. Et na sanga morote na plateau. Naza bongona Jemima gros bébé de la presse babi mikolo moi dio ezo sala moi bien ba charge toujours na nenga systématique afifi na musika na Brazzaville na pesio mbote Feneg na Brazzaville na pesio mbote muna zolo moi déjà lobby pour Matadi ba charge toujours en forme na nenga systématique. Bonjour Jemima Ibele autrement dit Mamel. Bonjour no Mamel te Ibele ka Libele, Libele. Et à lito I. Bon, Jemima Ibele. Y a un comme on a L point. T'es naïe bagage Libele. Y a on a dit autrement dit Mamel. Et ça I. Batu baso talabiso. Batu baso talabiso na Shelvi Télévision. Et au rôle bani le lot aux amis mi na mamu ya maman la biso epela. Et le réseau Kamusanga. Maman epela. To son au moins sima par rapport à l'artiste Jemima. Ndeko na biso vie de loin. A outi ko soit pas soin mo approprié par maman la biso livre atinek en Afrique du Sud. Mais et le réseau Kamusabatu vie de loin azana 3 mois ya repos en Afrique du Sud. Mais vie de loin so linga ya ko zonga po zonga ba mixing na ye. Makamusu photo lo bango na télévision pour batu ba comprendre ka. Tangolo baba mixing na ye mtasala ki vidéo lobi que na linga na zonga. Et puis avant on a loba na pesi mbote par rapport à respect. Les photo baba vérité. Il y a Shelvi Télévision. Voyez pas chez la Vita leader. Et aussi na boss nanga moko hein donc JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas boss à la moko Georges Lubo mana Dallas bato ba soutenir nanga oza moi 3 mois mingi donc ado senga maître Sengi kuna na Suisse na Liechtenstein na wana koka ngotera makasi mo na ronga ngo Stuttgart kuna koka raté bongo voilà ils a kitoko makasi moi mambo lobby que non
vu de loin azolinga zonga pa ko zonga ba meeting na ye. Est-ce que yé mutasela kango vidéo a sola ki na mutu moko lobby ou bien tout cas ba inventer ba congolais. Mais internet tant que le église Gemima 100% mam to ba internet 99% za la solo. Ozo comprendre ba propose avec même ya mutu wana mais biso peut ozo kamwa comment vie de loin ba pesier 3 mois ya repos mais vie de loin so lela ya kozonga Kinshasa. Ozo comprendre ba biloko ba photo ba batala biso. Ozo comprendre. Merci la présidente Gilles Makofo, Fondation Ekoki Opazo Talabiso, Néné de Colonne ya Raoul Nkosi. Oyebelo moko lobby, vu de là que nek en Afrique du Sud po, a sepela en Afrique du Sud mingi, a lembi na Congo ya nga pone ko fa en Afrique du Sud. A kene ki na but azo ba soin. Ba teki 3 mois parce que maman livre azan zambete que non ba ça que visa ba zambete ba que non maladie a vu de l'heure aussi là avant 3 mois ou alors à cause de la soin comme bien avant 3 mois. Ba teki bon par rapport à temps. Ba biké ba ko soigner cause ça soit 1 mois ba 2 mois et puis le mois etikali. Mais tant que ba soigner na bango vie de là qui nous tenait comme kolongo non. Ah qui n'est bien. O azonga na Congo te poigné. Mais est-ce que elo ni nous sala ke les lob artistes congolais Ming artiste comédienne bana basi to loba to tiko Pedre Mindondo ya Solange ba Masili Kabakenda et lelo ezoka musabiso mama epela obiso to ebia sekisara biso mama mungala 4 mbasu o ba toaso mona déjà na ba image nenge réalisateur na biso so bongisela biso Gemima to keno to zonga bato musu ba mona ngo drôle. Comme si le roi m'a pela nda boire la bato mbasu ezora bato ane sosongi la ye moko 4 mbasu biso to bika so ba boire le mutu mbasu wana ego kangama mbasu e kangama hein bakanga na bokoko moni affaire à mama pela ya mbasu to ça non ba blague te bato belé ba kufa na mbasu acteur comédien nani Lisala Ngomba akufa na mbasu babokele mbasu na sexe eboma ya kufa wana biso stoye bageza mambo lupangu te affaire mbasu ko ba comédie ba koma kaso boka ba mbasu mundanga akufa na mbasu est-ce que bien ba artiste bele kufa na mbasu et c'est normal ta affaire mama pela ya mbasu to ko ba teke no mama pela na bo artiste comédienne mama pela ndenga za bongo akoya teke no ndela bona nazana pour la bakela bato ba mbasu et puis muto bakela muto ba mbasu yemo ka ibinde na kanga mbasu spécial retour te voyez bien ngoti parce que on ezo sala ke mama pela lelo 4e mbasu o bazo bakela mama pela tozo e bateske que mama pela za na problème na ba artiste comédien tozo e batte mama pela azwa eloko ya nani zidiku oye koma tina niveau Gemima zidiku mama pela wana to ebelo mama pela mazana kombo na ba parents ba botela Maman Pela a une famille. À cause d'appel à ma campagne, la famille na bango aime sous la raboya s'impose à rater les mélarango. Soit il y a le pangu, soit il y a ma camoro boya ba bien mo atika na ba famille na ba parents, il y a télé mélarango, il y a même sous bazong ba boka ki ba mbaswa bo ba te mutuna se. Mais to donné ki aza comédienne, ba to ba ka ke no ba comédienne ba bo ki ba comédienne. Ce ko ba boka Maman Pela comme mbasu po Maman Pela za na nini. To lo ba no ve. Bo ba boka mundanga ndanga mbaswa zala na nini. C'est là mundanga le mama le pangu. Bongo o musoto Lisala Ngomba. Marama le pangu. Mais c'est que Maman Pela pe mpeka le pangu to lo ba. Voilà, il faut tout vérifier. Ba comédie oyo. Le théâtre il faut aller soutenir ba neuf la kala, s'il faut le dire. Na carnet da kam susu ba tanga ba CD ba noko lia bien. Matanga ba DVD ba no lia bien. Mais lelo be YouTube, ntako fungola chaîne so ka bengi yo acteur muneno yete, a bengi vidéo boko sali fiya ko luka linga lianza. Akoluka mobiki sidi. Akoluka fifunia. Mais il paraît ba chaque ne ba ya kawana ba so na monga ba $30. Ba $50 wana mambo titika dima siko soki de $30 soki $50 na ko boa côté na ko boa côté que travailler à Ken Piana na ko boa côté moi la musala Ken Piana na ko boa côté Valdi Tambwe na ko boa côté au bois déjà Valdi Tambwe c'est la confrérie dans c'est la famille c'est la famille quoi Valdi Tambwe voilà au moni moi Pela n'a rien ko influencer ba tuba ke lembas na biso ya solo Maman Pela avant na kibani Kingabwa Maman Pela yebi musala ka oyo to sala wa théâtre o bango basala ponga pela sala théâtre
ayebika yango à part le reste ma pe la za na loko moko te bako kwanvier babokela mo sabatu bongo congolais pas ça la mutu mabata la somme tane loko congolais qui parate mabe ya congolais nde yango wana soki ezozonga soki bato yango batataka ma pe lango bien te bongo yebiso batoto mbasu bakata babiloko mo po ekanga yango so ezonga te mais ntango esala ba retour quelque part pe msu ma pe le moko za makambi fa tubela ala makam oyo ya sala yango na mbaso beta toujours ba retour tikolo babo rete yo mbaso kekei ezonga te pa kango boko comment développer la mabele boko mbaso na kala mbaso de la te e uta wapi na motema mabe na commune moko boya mboka na nga o babenga aselembao bateka mbaso boyo na babu bateka mbaso solingo soba c'est biso be photo zwango c'est biso be to zwango omoni nga mbaso na boka tumbasiko na ko bwa ko mbaso te ko parti mo boyo o umela na o umela te libele kota motema di alekende si yo bobo la pambasu soki na ko bwa ko te mutanga na nini yo bobo fo bobo la ba tambongo ni po batutu bala mba j'aime fo bobo la ba tambongo eti na mo so journalisme na mo to boka mbaso po bozaka ne lokote tengala ne loko ngala ne loko yo mo ne loko te yo mo ne loko te yo mo na ngote apa ba osala ngolo ni osala ngo ba oni yo loba ba ya bot à part mutuka naza na vie bo moto o na nango bref à part chapeau o se 40e fois la tango o ata ba 10e fois kayanga mo à part yango 6e fois yanga mo oza ni ba kuba ko mbasi boyo maneto chaque jour la tango yo mo na boka na ya cité pour 5e fois so mutuka titika dima jalousie pe ko sapeka na bwakele o comprendre gemima ndoki ya gemima yo kana ebisa yo lelo mama epela babwakeli mbasu ya toloba ni babwakeli te mama epela za na ba problème po toloba mama epela po tubela ako tubela nini gemima yo e mama epela za na mutema po tubela parce que tango eloko moko ezozonga balebele c'est que dans la makambo yo sala ya mabe ngwana nzamba opinir yo po yete ko ba pasteur Walesa ayebite ke ndenga za bongo ena fan na moko bo za rapi mondima Walesa tango ya lobi ke no Walesa ninga bongo abe asimba ngate asambela pona ngate atutika likolo boye ngana ki obika yango ya komi nzambe et ça peut débordement pas basel na kolo ne touchez pas mes ouais nzambe ataza mabe tika ye na nzambe la ye na makambo na ye lelo tebeki ndanga te ndanga mo tuko bima ye oyo bolingo ndanga ala zanani et c'était libiso était libiso te pour aller trop loin encore, il faut que ça et le rené mon ba tout na 3 rouges et tout na 3 jours ba ebisinga ke yondengo za bongo obala sirène et le kono sala kala ndo bala kande sirène boyina bo ba biluka bongo e ra partant ngamba bima mandanga wana azala sirène azala soki pe nani ngana ko kende na cité bete na ko sambele pa ne pas pasteur Moïse Mbie et talingate ngana kena comme moi Jésus nandimi amen amen na biki obalo binga Jésus Christ azala Jésus ya lokuta azala Jésus ya solo moi je m'en fous je m'en tape et talingate de maman me pelane est très sérieux yango yango président Masumu de Brende yala yango na do beta likolo na ngai ngana sigara mabe bosaki ba je na mamundanga bokosa ba je na kamuya mundweri bokena ba je ya mama mundondo epela be ko kufa kana to bela boye abiki na mbasu te o mbasu eliye bon parce que mbasu ngo soeza ye mo président Masumu na problème ni na katikuna to conclure na biki président Masumu na problème ya epela te mama mbasu photo tout na ba jeune fille aza président ya mbasu photo tout na photo tout na ba comédienne non Zini Kumbi akoko ko mobiliser moi 4 personnes bon to silisa na biso to silisa na biso le roi to moi molili merci na bato botala ki biso j'ai mis poto silisa na yo to moni deda yep déjà donc poto silisa na yo na bato batali biso bat ba retenir ni par rapport ya mbaso mama ya mama epela bat ba retenir ka ke mapela na mitso azaka besoin aide. Moi, bien sûr, je ne veux pas monter parce qu'elle souffre 4 fois de numéro. Hein? Elle a Azalandoki, Azalamama, Beda, Motem, Beto, Souvenir, Am. Et mon. Si ça a émission. Les restes de l'ango, Sima. Tout ça, Sima, vraiment. Donc, on a évité quoi. Si ça a émission, pour nous, on va passer. Donc, on va passer. Si ça a émission. Si Nzambe, Asumame Pela, Bata Poto, Bata Kinshasa, Bata partout. Pardon, la 4e Mouké Jemima. Pour Nani, les artistes, ce sera un problème.
faut batu libanda basunga bango tant bazwa ba $30 ba $50 on ba pesa bon ba bomba raté TM sous $30 à nos élèves PMC Baxime Baxime TK à 30 ou à nos san. Bata poto bosunga bango merci na bino votre botala biso à travers le monde. Merci à tout bolinga Shelvie Télévision. 4 à moi je vous dis bye et à la prochaine. Merci. Bye 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 bye.